Galanti Gangana Village, Billy. Jambe salabantu na bote mama kasi na tukendete o ya de mto na beti na bodi solo wana na bisomba solo na ko no access nda kususa somba ai ngasa manda kususa lisuwa ba ye somba ye alba no sombila na bombe alors ba pesinga off mo na bombe na kukenda na zoye na ma campagne que de atala nda kuna FD fédéral asomba matu ngana ninga soki na kende pa bato na express donc ba mona peza commissionnaire moko na mata o en haut c'est bon musuka ngwa basala jamdingi basala ngala salon ngalinga zama luki wasinti kusala manya umweteke bole matu kito boy bien so ba chaka no mafuta mbilo obe musa non ida teinture quand papa amana na mbona mikete moni garçon ko ya kabine Jibril Ngoy Bangoy Bangoy et puis ça y est après ça au $10 l'oblige de 100 parce qu'il a fait Bangoy après ça au 10 merci Salabati mwana ngaya mwasi basi ngana na bon le to diani ne bitira pesa déjà grâce la pour ça oui ko nanya kulamba te ngaya lingata acha samba lamba ko mwana mwasi mu bila bate samba yiba ko ayeba ko kalinga Thompson baba gabie mama na ngai samba ke toilette na landi na lo mkengi dila boyi ala tikali so na ngai na sali la ka papier te ngana sugulaka na mai me ngenzo ikanga mina kaliso na nga nani usomile kinga misaki na semaine que douzaine ça m'a pas la semaine que douzaine grâce à la c'est la bien que douzaine na tikeli nga misaki mais misaki wana moku yango la dati 4 jours ya moyo wana msuna ke nukuta boy tanga za busala boy kaliso na nga yo mamoye bisanga te ulanga mwana wote mwana ngana ko bombe na ko bombe ete mama papa aozo kende ko zonga la quantité parce que ok ça papa pas $5,000 bon ala ndako mona na ngate ya mukeka ko zonga la quantité pour transport de valise mama na ke kende la quantité la vie de la c'est bon bitina ndako eloko ni bolukelaka ngai eloko nini vraiment ni yango pourquoi bolokisanga mpasi boye sakaza na parti nyonso teapesanga te teapesanga ye opesanga lelo mo opesa ngai yako opesanga basanga tika simplement ngai boyebi ye opesanga eloko na ngai mais nous avons ignoré. On ignorant, tu es bien samba. Et là, il faut passer dans un bateau, tu es moko. Regarde, comment on a rumbaté. Nazarala bate belé en aucun jour, bata mbongo belé pour le caillou. Oyo simba ba miette, ba loani mo ba détol boss. OK, ba président Condé Ouetou, c'est homme service. Ba Guillaume Zag le Quater, ba Denis Mandela. Papa ça va respect. Jeannette. Toi, Jeannette, merci. Merci. Mais soit tout là.
on est na musique na bébé to na changer keba non laisse mino non laisse na ba soupe mal en somme est-ce que tu as bien vraiment pèse le mot on la pas ça kana on fait toute la journée na bouger on bouger te bana za kenda poza ku à kaka to na fa na moi maana ndi nzuza koti la patron de soli na ye a Kevin après on zone la lina c'est na yime na mon de bon enfant na yes samba et de la valeur à $7,000 on comprend ton hein est-ce que ce qui m'a mon col on fait besoin à la on comprend ton papa zali ngana zali grâce à zali yo zali on ta papa la busoba donc on ta papa la busoba non ya alobi kaka yo yo lo banga fois c'est yo ngala tsa ka kombo na ngala busoba te papa tout ça muyedi Lisa bisuna ye nanga mena bezuni kuyo bezuni bébé bisuna ye bon ni ko parce que c'est pas on sa baba ko milai baba ko milai depuis là kuya ba on la preuve que baba ko kontra isayo mwana mbali ya isayo oh ben non c'est pour les gens avec vraiment ben isayo mwana mbali comment tu vas voir il va vous passer bila il est mon papa ça qui a qui na moto à isayo bébé ça na pavio 5 na ba okula c'est aussi que tu as solution so matema kelele zaka kasinga ke benga papa mo bwazala obeke ne papa mo bwazala papa na kaso si eloko mutu ni yo liki ba la kisi awa benga benga e benga liki ba la kisi ni na kisi papa ke no na kaso c'est ça c'est ka ko iba ki mo yini sa ye aza kusika ke no abenga ukawa bio anti mate aya mwana kumusa sana sana mwana miso yebi bakai pana ya samba yebi bakai pana yo ata 50 fois on nous a les sous eza problème te bakosila makaba kuta mawa conscience nanga moko conscience nanga moko ezoka conscience na eloko te naza eloko te naza eloko te moyibi azala kaka monoko makasi c'est anormal comment tu vas battre belé tout le monde besoin que c'est mon cœur là ngaka mnazio yo za salabani mbongo elobilaka yo eloko te biju wana mpe ekoki kolobela yo eloko te bino nyonso boza bana na ngai ndenge bafrançais baloba s'élève veuve lave famille jise bwanganga honorable jise bwanganga le prof na campus wenda futuka asutenaka famille okatyemba mbongo ipungaka te na ndako na ye leki pa kobuzwa ubie bana bakobuzwa akendeke banzela ya kisi koluka moto azwaki yango bie kusala nini ngai naza mwana misioni natilakisa bino nzela ya kisi te utika ngo samba benga leki na yo glaseya aya awa atika kaka tata wana benga na telefone ubie danda eza famille chrétienne nganga bani c'est pas bon laisse mettre ok Sarah, ok, compléter la parole. Akoya. Yo de boya mitima papa. Akoya. Mais faut respecter mon bon dialogue. Est-ce que oyite na bien salabate mama papa te no oyite baba bijouer te bunga ke yesu koma ka banyoka wala faire koma ka bichoko oyite muto so tangu su muto yo sombi la kiwana mais que ça que ume ronde kwa lakini nyango boni pe boye nasi moi ça guiné tiwa yake on peut ça guiné na pesi na c'est loroté papa bonjour côté salut bali bisagai bonjour na bino na bona lobi yango po na loba na ngambo na bokoko biso na bokoko to loba kaka ndenge bokoko tala lelo to perdre bokoko na biso mundela ye ya pesi biso bible alakisi biso oya ye nzambe biso to perdre nzambe na biso kala biso bakoko bakoti biso na mboka soki azoki azwi likasa buki atie kota esili ya azwi tumbaku azwi akangi wana kota esili azo voyager mundela tuni ya bibe yo voyager akomoza na avion te na violo te akosimba ye kaka boye bakei mundela azwi wana mvoati babe yako pour mvoati basali biloko bino ozobenga ba internet basali ba télévision na mayele na biso bapesi biso bible olimbisaka la parenthèse papa merci
merci beaucoup pour la présence de yo. Tout ça qui vraiment n'a pas seulement ma casse. Tout ça la c'est le problème c'est quoi moi na oyo ayibi chénet ayibi nga collier ya munene mais en français dès que baluba se lève en famille du bongisaki déjà c'est tuyokani mais le coup ya yo nayibi te yo za pasteur ou bien ngango ya salisaka batu ou bien muteyi nganga oya talaka makambo bien nakitalatala bien ndenge nini esungumaya yeoyo makambo ezoleka ezali mbongo ebungi kolia babiju ebungi ya bato ezalaki epai ya mwana bien achere punitukamata dikana ezalaki epai ya mwana na bino basimbisaki ye ya bato kolia babiju eza kolia monene ebungi motu mpo azwi yango yeyo moto ayibaki yango yeyoyalobiboyaalobiboyalubutika makena kutifuleno papa nganga donc ezalaki boye un moment donné ye awuti kosalamela awuti l'église un moment donné ye ayaki na bakoli na ye atie kuna un moment donné ale ngai nayaki na ngai na kuti na ngai kolamukana kuti na leta un moment donné ao koli ebungi donc ye nde moto ayibaki yango tikala tikanga na village biede imisakaka te sabaomatina makambo nalabungisi eloko aleka tikala tikanga na village biede tikala tikanga na village biede bele yo moto bungisi tikala tikanga na village biede tikanga na village bele mela oyanga ya papa babi yo moto bungisi yo moto yibi moto abungisi ye tikala sisa te silanga na yo te elano yangai sana yete papa tikala tikanga na village bele merci tikala tikala bazakubebisa makambo bamuye ngana kuzwalikazaka makunjibi ngana kizala samba tika baje wana samba ya samba ya samba oyo pota kusoma de wala makambo yako na alobi bien papa sote nani bino nyonso bosote oyo azwi sotete akoma sotete sotete yo kusotete le kana poe là c'est quand même normal sauter papa oh lekina mwana papa abu sauter papa mona simbiye moko gana simbiye na mwana na ngai sauter ya tela dai abuka mama sauter zera tikala tikanga na village bele tikala tikanga na village bele uyili ya boy ya misu makasi tikala tikanga na village bele samba bimisa kaka misu
Pas mais le cas d'idée là mona. Merci. C'est ça. Papa sauter. Zéla. Zéla. Oya okanga pamba. C'est moi qui allait comme Confusion mo que je sala manga ava tola tsanga mona mobali. Mais il y a une mobali là. Chikala chikanga na mela chibele. Chikala chikanga na mela chibele. Na kena ni. Papa tu si son thème, tu si son thème to va non. C'est là na. Quel autre tu l'as dit papa. Tu l'as dit papa d'accord. Sauter. Qu'est-ce que tu me demandes pas fiche? Non, pas ça mais. Papa sauter. Na sauter. Sauter papa. Na sauter les gars. Maman. Aso Muta zibilo kona yo iza tatao. Suko chetembe. Asika. Au kamama. Au kufa mwana moko. Au sauter. sika. Papa va sauter, va sauter. Papa yakala kacha lupango bateki yango nanu te balingaki makambo eleka bongo bateka yango me nanu bateki yango te ezakala kacha lupango chikanga na melage pele bazwi kolie wana mpo bapesa yango mwana moko ya moke ya mwasi aza na 19 ans tata oyo abimaka na ye avale mpe moko te baza ebele akamela bango afutela bango baflati libanda ya ba $25 par Samba Moyibi. likala chikanga na melage pele. Merci. kolie ezali na toilette na douche na kikoso kuna. Eh oui, Bafani tout y a tonton sous partout dans le monde presque ça. Alors, bisous tous à la branchée. Hein? Désormais, chaque semaine, nakati ya Frog TV, bagag ya sika. Ngana zawana, bandeko bazawana. Tozawana uniquement pour nous s'appelle Sabino. Na Frog TV. Désormais, chaque semaine, Gagasika, vous ne serez jamais déçus. Ah oui, Namukolo Makas. Namukolo. Voilà, c'est Frog Télévision, tous les sous, parfois nous sommes grâce là. Donc, nous sommes là na grâce là. Quand on a Frog, chaque semaine au Munanga. Donc, ma solo ngoya gak et yeli sous. Parfois na bino nyoso bolingaka. Bazana oh nyoso tala ko sepelane azana si Frog Télévision. Chaque semaine bolanda biso tozana pour mon sepel sabino toujours. Vous s'abonnez. Alors je vous aime beaucoup bafananga beaucoup ta si Frog bomunanga. Babiso coupure à ce qui boissé mamboza kitoko. Bino nyonso o bolinga artiste na bino kupinga yo. Nabi désormais chaque semaine boando zo bagag Jessica ka a na chaîne biso Frog Télévision. Babi tozaki na bino, tozana bino et puis tozongeli koza na bino. Babi biso nyonso o to s'abonner na Frog Télévision chaque semaine bagag Jessica ko seka sika. Nyonso ya malamu ya sika izongi na kata chaîne biso Frog Télévision. Babi tolo basuni chaîne ezakaka moko. Chaîne ezakaka moko, chaîne ezakaka moko Frog Télévision. Mambo ezongi bilenge ezongi bat bakonda pe biso yo tozongi. Voilà, baboni nyonso ya Frog Télévision, nous sommes là. Bato nyonso ba mourir ba gag. Bato nyonso balinga ba gag. Déjà to sepeli sarabino to zongi lisusu. Na ko sepeli sabino sur Frog Télévision chaque semaine. Bo bando zo ba gag sika. Ngada international non zalana. Ba artiste na bino bolinga ba zalana. Donc restez branchés, abonnez-vous. Ba o bazana na abonné to tindelié moi lien atala s'abonner pour aratarata gag moroté ba biko seke sekisaka donc pe sarabanzoto bien donc bo s'abonner na Frog Télévision parce que chaque semaine bo bando zo ba gag na biso. On est là ba compagnon nyonso d'ade international partout dans le monde entier to kuta ni biso nyonso a na Frog Télévision. Hey! Équilibré! Retour à Frog avec vivacité, toute l'énergie. Zongi awa. Isika boyeba kibiso.
Froc nanya ko tembeli susu toye dès que tu mets koya na ba gaga danger na ko seka ya gogo allez toke banda ko dobika esika ba komi abonné dobika na rouge wana banda ko dobika na rouge bo dobika massivement. Ah oui, Touzali, bien invité que Touzali, Froc TV, de retour, Bissoye Touzali. Abonnez-vous massivement. Tu ne seras jamais déçu pour un tonton sur Nebino Nazawan. Abonnez-vous. Il y a un ibisi tatene yo ezala mama ne yo nokwene yo ezala tsokuba nani obutamana bango. Abonnez-vous massivement. Froc TV, Froc TV, Froc TV. Abonnez-vous massivement. Et quand l'esprit et la parole s'accordent, il se passe quelque chose. Ah, bagaga bien, bémission bien, batounion sur le décor ilonga. Le lève du maître bien sûr. Beau s'abonner, beau à jamais décis.